Coucou la famille, bah bonjour, bah bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizubino boboto bondeko na kati ya mabota na bino bandeko na nga. J'espère que boza bien, bozo leka vendredi ya malamu ba salam na bandeko na ba musulman. Lelo vendredi, ningana boza na sous les baoba, moko pati, moko pa café et ça la bien bandeko na ngai. Vraiment, bon like mission, bon partager, na batumi balemi satumine et ko sala bien bande konanga bagolwa bozawapi bola muka boningana boyoka et bakata ya prophétie et kwei pona lobby musique ko beta yaya la muka golwa isekanyo sozali. J'espère que bossi bo sombi badidas nabino lobby ko ningana et puis dimanche en tout cas bendele kwea ekoyate bande konangai vraiment tozo le kato qui passe na makametal ba visa batu nyonso bamsu balobi batu musu bazwi bamsu bazwite bamsu ba rozwango ba oya retard bandeko. Comparaison n'est pas raison. Bolingi toujours ko comparer ba bolingi toujours bo baby sakaka image ya Congo beaucoup isa bandeko na bino bandeko nanga ce n'est pas bien. Soki fali pupa azwaki ba visa ya batu nyonso na ba kroni mama na banani bande konanga fali azana ora na ye azali mwana ya Équateur mwana ya kota ba lac kuna bandundu kuna esangana na Équateur azana makila na ye faire aza mélanger moi muteke moi mutabaza ye pazana ora na ye azana vie na ye bande konanga ba chance ekokanaka te bomo na boye ye la mususu bozo mona ki afali aleki faire na succès aleki faire na mbongo aleki faire na boye mais la musu fali azana kimia te tamso alalaka te azaka muta souci azozanga boye muto bomo ni tamsusu azana ye bonga obeta miziki na ye bozo seka ye bozo loba boye tamsu yona nda azaka na esengo na ndaku na ye aliaka bien zola mkamalamu ndaku na eza organiser za kimia bande konanga. La comparaison n'est pas raison. Bino boyebi pe eloko ezaka ya ba visa wana bande konanga eza eloko ba relation et puis ekoma pe eloko ba monde. Est-ce que batu oyo bazo pesa bazo octroyer visa wana baza batu ya monde nini? Baza batu ya monde, est-ce que baza batu ya bonzambe? Baza batu ya monde ya basi na basi, mibali na mibali, baza batu ya monde diabolique, baza donc est-ce que Ferre azana monde wana? Est-ce que Fali azana monde nini? Bande konanga biloko wana ekoma ko jouer makasi. Bilomo bomona même au comprendre te ozo kende sika mo boye ozo remplir ba formulaire bazo linga ba tuna soko za chrétien ou bien za musulman soko za boye bilomo bomona ngoka neti za ba formalité ou bien bazo tuna oza transvesti oza gay oza est-ce que ozali oza boye ba tuna ngo pamba te et comment la ba formulaire batou nango pambate parce que bato ba okende ko traiter dossier na yo soko kwei pe na muto ayebike o mutu na biso au sala nini au aider yo bande konanga eza bongo même de bomona na l'église boy o mona katala ba Facebook wana mutu mo boy kaka aposta ke logo moko église boy aye ko kotsa demande boy bisangai aye ko kotsa demande e kweke mutu na pa sambelaka omona mutu yango akiko luka ye na ba réseaux sociaux na ye atali asambelaka wapi biloko nini apostaka amoni ke mutu na biso bande konanga biloko ekoma bongo. Alors bokoyi ko comparer Ferre na Fali te Fali boyebi aza na ba relation na ye Fali aza na ba relation tina ba Macron Ferre ye ba relation ne suki kaka na président Fachi. Est-ce que bandeko mais a quand même ayepe atelemisi de arena na ye akotsa pe ba visa kala mais tela ba musicien na ye ba ye ko yakaka na suka awa tango ba yebisaka bino ke ba prophétie lobaka bondi marate kaka prophète bozo ba mama banga nga na yebisaka bino na yebi nzambe na yete na yebi place a ba prophétie na yete mais azolo ba makambu ya présent makambu ya passé surtout tolingaka kokanga mana prophète olobaka futur
Mais bino siko buzoba na bino ezala nini? Bino bat bolanda biso. Soko kika prophète a prophétisé yo. Passé, présent, na futur. Yo ke Hollandie. Asengi yo mbongo, opesi. Asengi yo nzoto, ofungoli makolo. Asengi yo boy. Pona nini bosala kayango? Place wana ndenga na comprena bino te. Okoye koyoka ka prophétie te et orienté yo osambeli. Bande konanga. Ndeko kaka moko oyo. Alobaki, on a oche la bino, prophète on a oche la bino. Boloba ndenge bino soboko loba. Mais bolanda de prophétie. Bolanda te soka mela masanga soka langwa ka soka sentaka basi soki nini te parce que moi je n'ai même pas de preuves de tout ça. Pour na yebiete yepa yebinga te. Mais ngana landa kande place na omona ke prophétie ezokokisama. Bande ko boze na kochela bino nanu prophétie oya lobaka ke ba musicien a faire ba kozo ba problème na ba visa. Et kokisami batu bazui visa na pasi tela kaka bakobeta miziki lobby bamsu bake kaka lelo bamsu bakomi kaka lelo alors qu'il fallait bakoma ata 1 mois ata 2 semaines ata 3 semaines avant basa la répétition ya saliwana ya arena donc ba maîtriser saliwana bomoni ke batu amitema mabe bakendeki kosolola tina ambassade pesa ye kaka visa na veille. Donc, pour la nini, la bazwa maîtrise ya salle, dans le sens que batouba baye, pour les 21, batouba kotate. Parce que déjà, batouba yebi que lobby a kobeta plein. Mais ce qu'on batou, bako bakisama, na oya les 21, na fonction ya kobete la lobby. Yango bo monaki, bakadi ampe, bato yebi te soki banani, bakei, ba bloqué, ba bit, boko pesa bango ba visa, nyo sauté, et puis na veille, batikali même na 2 jours, pour na bakoka ko maîtriser saluana te. Parce que, bah, il faut bakota wana, si ko lelo, bande konanga, bako lala te. Bazo sala, si ko base de stratégie à salle, bandeni bako bina, oh non, 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 ba sali ferre, et lo comme abe men nzambe, tolo bakaka nzambe, nzambe na ye, place ya kendeke, et sali, quand même, ba musicien oyo, bakoko yemba, ba ye. Yonga ba musicien, bozala kana ba doublure. Donc, ba tout deux ba yemba kana. Voix oyo, soki ya zate, oyo peye pa zwa kango. Voix boye, poda biloko boye. Bande konanga, tala ba msou ba yete, ba sape ba musicien. Sikoso ba nzembo msusu, ta msou ka musicien nande mutu achaka mungongo na ye. Bandeko eza kitoko te biso bato tozo supporter biloko ba miziki tout banda kote ya bana na biso tozonga na ba 1900 wana passé na ba 1900 tout tika no makamba ba 2000 tengoni to bande ko respecter musique papa wemba ko beta na ye kofi pa beti na ye o mona teke makambu ya ko salaka o ekomi sikoyo ko finga naka ko sala boy ko seka batu bandeko eza kitoko te. Wana bozo seka mboka mwaye e matezate tala deja kobeta kana Adidas batu bande koloba bino so omi kolota ka ba Adidas biso biso to komeka ba Adidas tala Adidas nenga sepeli amoni ke to kotile mbombo moni eloko mnena saleli faire même na Adidas na ya ba saleli faire okosomba Adidas ezana elongi ya faire ba pesi faire magasin munene a gérer Adidas bandeko eze sengote o kotina na France magasin zo na Adidas o mona batie nani mutu na mboka na bino ambala liboso biloko mona ka ba point musu bolo ba peke faire aza mutu liboso bazui ba pesi store munene ya Adidas ba batie ba ezate ke ba pesi ye mais ye aza pe lokwa batie lokola actionnaire. Et puis, ma pesi, ma kamati, nini, ye, aussi, quoi, pipe. Non, 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 non. Bande ko to bete la faire ma boko. Alors, bande ko nanga, boyo ka prophétie, oye la kisaki ke, ba visa et ko soit problème. Après, to yo ka prophétie à lobby, ne quittez pas, oya lobby, ma kambonine et ko koma. Bande ko oya lobby, to ki ozonga na TikTok, mba moko. Pose to lo wana au volume. Parce que TikTok a zana buzoba nae so kotika bo mona ayo koti lo banzimbo
Bandeko bolanda na boke binyonso bolanda. Yangoyo. Général. Bolanda. De Dieu, bonjour. Oui, bonjour, papa Jérémy Lemba. Voilà, ça fait très longtemps. Bandeko Bamono sur YouTube. Je crois que santé Nayo, ça va? Non, je suis très bien. Je pense qu'aux hommes, on a bien. Tout fonctionne très bien. Voilà, tu as un dossier à Kalaté. On a spécialement pour nous montrer les musiques. Parce que c'est vrai, la musique aussi marche avec une certaine spiritualité. Amen. Tout le barango que beaucoup de nos musiciens, bazaraba païens, bazaraba toba loge, ou bien bango pe mingi, bazara fort, n'habité quand même. Le lomoni, le solo, il y a double de la dans Ferrego là. Mais au Lobaka, l'autre fois, je me rappelle, à l'époque où Chaka Konga Koufaka, au Betaka ma solo, il y a double stade à Fali. Double arena ferré, mais apparemment Ramolo Baka na moni est commis Kokokisama. D'abord avant tout quand on a vu fastigé, tous on a une image au Yakala, bon tous on juste après. Apôtre Moïse Kassongo, à ces jours tout moni fait la PCB ce programme. C'est vrai ça Moussa Lanzame mais on peut aller culture, musique ils ont concerné tous les peuples congolais. A annoncé double événement le 20 et le 21 avril na Adidas Arena. L'artiste Fally Poupa aussi, à son tour, a annoncé les sur deux concerts dans la province. Alors, étant qu'un homme spirituel, comment voyez-vous ces genres de choses? Quand Frère annonce deux dates, Fally peut annoncer dans le mois de juillet. Mais habité au cours réagir ni tant que Moussa Lanzambe. Papa Jérémy, merci beaucoup. Je crois que vous savez, nous sommes des prophètes. Très bien. À chaque fois quand nous donnons le message, mais tant que message est je suis un prophète. Je répète encore pour dire ceci. Je suis en train de voir dans mon esprit, faire ezana makambo faire a uti kosala et makambo faire a sali déjà a vu possession ya makambo na deux concerts ya faire ya Adidas o ya annoncé na zomona premier concert et réussi, deuxième concert et réussi te kozala menacé combattu ma casse et puis le Seigneur est en train de me révéler na zomona bok kangada talelo bako compliqué faire même à côté à visa. Je suis en train de voir dans mon esprit et quoi arriver même à période et comme il y a temps à visa na ya photo bako compliqué c'est risque même qu'à voyager na ba musicien. Mais le Seigneur me dit à quoi voyager na quelques musiciens complications cause à la macasse ya ba visa. Na tout misant mais qu'est-ce qui ne va pas? Je vis dans mon esprit. Il y a un musicien. C'est un PD. Bakoti na raison na bango pour na ba compliquer concert ya faire. Na zoebisa, je te dis la vérité. Papa Jérémy yondi mangati na uta koloba nani Chaka Kongo kukufa. Sinawa, sinelo Chaka Kongo kufa. Je vous dis ba faire à cause de complication d'abord na visa. Ma casse c'est risque. Mais nzamba ko bundelai. Deuxième des choses, je vois dans mon esprit encore, na concert na à double on a annoncé. Il y a liboso cause la débordement mais ami balé et cause la na problème. A cause la a réussir yami balé. Yami balé batu bakoya mais bakotonda te. Complication et ko bandana nde na niveau ya Congo pour na voyager na ba mission na y aura un problème. Bo kanga date ya lelo, boko loba que je suis un prophète. Voilà. Bandeko nanga je crois que bolandi na boke binyonso. Donc prophète a prophétisé ki nyonso o ekokisami. Yangwana ngai na eka kochela bino parce que koloba ko finga ko sala boye ko calmonier problème ezate. Chacun a ses faiblesses. Chacun a na place na ye azwaka ressources azana nzambe na ye etalinga te na ye binzambe na ye te. Mais ngai na ye lika prophétie. A oyo nyonso lobaki pona faire yango ekokisami eke akozana problème ya visa ako risquer banani na ye bayate aya yemoko et puis de deux ceux qui azui visa batumusu bako tikala alors arena ya liboso eza kano mais ya mibale
eko risqué ezala fiasco. Alors bandeko na ngai soki oyoki prophétie yaya kota sambela boya likambo wana ko néglige ngote bagolo ba finga kiye o bomona ba nyoso bazo finga ye ba osala nyoso ba tricage eza bagolo parce que lobaki prophétie oyo mais lelo siko awe kokisami bagolo bakomi neti ba tombola ye ba mema ye bakomi kutu kotuna suite ya siko na salwana ekoto sala ndenge nini pasteur pona pe ya le 21 ezala déborder bandeko bolanda na bokebi nyoso prophétie ya sika e kwei lisusu bandeko na ngai pona likambo etali miziki ndenge ekobeta et puis basalaki tuke lobi débordement wana bato mosusu bakufa pona baanile concert ya nini ya le 21 mais bandeko na nga bolanda na bokebi nyonso prophétie lobi nini pona tozonga lisusu est-ce que tokoya kusuko confirmer ou bien tokoya kolobaki e awa penza prophète abeti libanda aza pe nzambe te voilà donc bandeko nanga tolanda susu na bokebi nyonso laike Gaulois laike warrior laike ba warrior bo laike to tika motema mabe to tika ba jalousie to bwakisa biloko wana soki moto za na top ba warrior soki bo kita bo kale bo mwateki bino bo kita na bassesse tango za dia likolo o mibenga aigle za likolo tika bandeke babina na bango na se tika ba mabata batambola na bango yo mutali likolo voilà donc mais soki bolingite bo kita kana se bo chaka bino boyeba teke bo mikiti saka penza bino moko to bolo bakito likolo mais bo traiter na likolo mais tant besoin ko se comparer na muto bolo bazana se cela veut dire kazana sete yé pas likolo do boko kani parce que ngana ko se comparer na mutu mo bote azana se mutu mo bazana na se donc ko se comparer na été donc ko se comparer na mutu na ebike tozana e niveau moko to ko beta boy ngape na beti bo meso amtongo tane zoba kutu do otale bo mo niti mongol mo boy lo kaso kindeni pardon kabati bina pasabo obwakisi e akabongo bandeko nanga aya loba mata finga cha miniatira mata otele kaloko zobobi engana muta niveau no te ngana répondre yo ta ba msuto comme ça bango bakizenge au moins comme asala basala ayoka koloba te ya kanisa loko gagner te omoni tintin omoni kizenge obwakisi pouf ok agazé alors bandeko nanga bola ike boyo kasko prophétie à sika partagez les Gaulois parce que soyez prudents l'oblige boki les concerts boyo kamakamnini bokuta na ngokuna makambunini ya kitoko ya mabe bolanda 10h47 parce que na ba 13h juste les 19 avril nazo déplacé na okende ngomba na kozonga dimanche na tongo. Très bien. Donc nazo matangomba mais soki na bengela ki rapidement par rapport message pesa maki lobby ndenge confirmation ya prophétie na pesa et kokisami a fait j'ai des attaques spirituelles ya makasi na butu lelo. Oh. Oui, j'ai eu des menaces spirituelles ya makasi. C'est pourquoi on a vu ça que lobby que il y a des choses, ma musique est en la spiritualité. J'ai eu des attaques spirituelles, il y a ma casse. Je te dis la vérité. Et puis, j'ai eu des confirmations prophétiques. Aux Zambaye ko révélé des concerts, il y a fait, il y a le 20, le 21, et qu'on a plein mon corps, il y a l'isséquité. Je vous dis. Donc, Ndenge Baraté, le Seigneur m'a dit, Ndenge Barata qui déjà au bloqué les musiciens et qui fumwami déjà échec et c'est continue à quand batoa fera de plein au ekotika la historique na Adidas Arena. C'est pourquoi na eko ebisa ba Gaulois nyos ngai apôtre Moïse na koti makamboyo na koti makamboyo fera kosala ba plein moko exagéré mais na kosenga botelema mingi na spiritualité parce que bazolinga ko créer qu'il y a un concert il y a 2 jours il y a ferré qu'il y a eu des morts. Je préviens déjà comme un prophète.
bazolinga ko préparer bazolinga, je répète na lingala, bazolinga ko préparer qu'il y ait des morts na bande ko boyoka bien ezala teke prophète anga kosaki alobaki batu bakokufa bakufi te congolais alobi teke batu bakokufa lobi na concert batu bakokufa te monde ya ténèbres nde ezo préparer plan ya mabe oyo ke batu bakufa pona lobi wana basala ke concert ya le 21 ezala annulé mais ekokokisama nango te parce que balobi ce qui est balobani bimo bo continuer et condamné. Voilà. Oh, déjà, ils ont révélé, ils ont condamné. Ce qui est révélé est condamné. Alors, boyo kaka bien. Yangola baloba soko moni ozala no mayele mingite et puis na classe banda ozwana yo te kokende ko yoka ba prophétie te. Obanda ko interpréter ngo mabe, obando suka kaka ba prophète bando sakana na nzoto na yo. Bando sakana na buzoba no parce que oza zoba faut ça l'attention biso bato mato efungwama alobite ke lobi bato bakokufa non mais ezali na monde ya ténèbres balobi ke balingi et puis abakisi bango balinga ke ba visa epesa mate faire à se retrouver yemoko pona mpiaka ekota le 21 mais le coup là et situation est comme déclenchée et que plupart ya batu bazui ba visa cela veut dire que les 20 na les 21 musique on kozala déborder et kozala kitoko ya makasi et kotikala historique donc bo banda ko mona ngona ba télé baso tchango na ba bar baso tcha yango ba parti wana alors bande konanga to landa suite boyoka na boke binyoso to bandio kene kota suka ya partager mission laïque ba golwa na lingina mona bino ba warrior boya to zala na se sous les baoba awa to kabwana kate awa ba timi ezalaka te biso nyoso bana tata bo moko ekolo bo moko bokonzi bo moko tata na biso Félix Tshisekedi mboka na biso Congo bokonzi na biso ezawana bino mo boyebi gouvernement ekoti oyo yandeko na biso ya mwasi topesi ba félicitations na ba encouragement ameka kosala changement bala liboso mwasi akoti to mona penza changement mama azalaka bongo akipaka bana na ye voilà to continue un concert anani il a fait en fait que faire un problème na niveau ya poto osola ndanga malamu parce que j'ai eu des révélations na butwa lelo il y aura de plein lobi na lobai que deuxième concert et kotondate. Mais la nuit, quand je suis entré dans la profondeur, j'ai vu, et c'est comme si faire épée, Azana Katia ko travailler spiritualité nae, parce que na moni débordement dans tous les deux dates. Donc total débordement, il y a ko sakanate, tous les deux dates, ils ont plein à craquer. Je parle comme un prophète. Plein à craquer, mais il y a de préparation spirituelle pour qu'il y ait de morts dans le concert. Et bien, mort, on a besoin de le premier concert pour annuler le deuxième concert. Donc, il faut pas préparer sécurité. C'est ce que je suis fait. Au bibilo ko na loba kango ava e bemba jania. Na loba ki bokunda jani na bilamba wana te da moni boyebo. Effectivement, bakunda jani na bilamba wana te. Bino boza ba journaliste bo kendo tuna. Bilamba uta ina poto. Balongola et tout, mais bo kendo tuna, si oza journaliste bo tuna ba ko sabino. Quand moi je parle quelque chose, je sais que batebele ba yebi que quand cet homme parle, malobane ratakate. Ngana za prophète moko flatteur te. Mon prophète moko peut-être aye ko lukelo ko kolia na TVT, mais je parle ce que moi j'ai vu. Et puis nazoye bisana ba ndeko bazwa ko attaquer nga spirituellement, tirer attention. Moi, je ne suis pas ni frère et affaire. Hello, I'm Arash Babad. Gola, ni Moutokres n'a été, to coopéra capete. Donc, il y a deux pasteurs qui n'ont pas de musiciens, to ebingefa qui n'ont pas de musiciens, de Nilesa qui n'ont pas de musiciens, na ba papa nabiso ya liloba. Je suis le prophète qui n'a jamais mangé même un 100 francs musicien. Botika koya kosalanga batak spirituel nabutu. C'est un message na pesa mo depuis kala. N'explique qu'il n'y a faire à kokuta na ba problème. Message yango pesa nini ekokisami. Je ne vois pas le mal que moi j'ai dit. Mais message on a outu cause un message. Un prophète c'est quelqu'un qui reçoit les messages, qui voit les choses
paix à lobby. Et ça fait que Ngande n'a pas confirmé ma campagne. Non, non. J'ai vu plein à craquer tous les deux concerts. J'ai vu ça dans Boutoua et je suis venu dire. Mais dans le monde spirituel, ils ont préparé que le premier concert qui aille de mort pour annuler des deuxième concert. C'est pourquoi je viens annoncer dans Bagolo Nyos. Base à la prudence, base à la force, la spiritualité, sécurité, pèse à la malade. Parce qu'il y a déjà des choses qui se préparent dans Katia Molili pour la costume ça fait retouche dans le moment concert, il y a les bossos, il y a les ventes. Donc c'est un message important dans lancer dans Bagolo Nyos. Que beau tirer attention, il y a un danger qui s'annonce. Très bien. Alors, merci beaucoup, apôtre Moïse Kassongo. Mais pourquoi beaucoup d'agitation autour de l'événement à Ferrigola? Quand c'est fait, il y a beaucoup d'agitation, tout le monde a fait les missous, tout souhaité un échec, humiliation. Pourquoi faire tout et dans la carte combattu? Ils animent, papa. Problème est à faire les animes. Ferré, c'est un bouddhiste. Azali na religion angle moussous. Ok, nouvel ordre mondial où ils ont dirigé même na ba bouddhiste. Ils ont ba guerre, ba guerre. Ba franc-maçonnerie, ba puissance de l'air ou ba tambola ba pédé. Deux fois c'est deux fois. Vous comprenez? Ba monde wana. C'est-à-dire yé azana makamuna part. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a deux mondes différents. C'est là où on a que faire et makamunaye. Et puis, dans le monde de la spiritualité, déjà, on a comprendre. Est-ce que le concert et affaire et à stade, les gens ne s'attendaient pas que faire autant de ça? Mais dans la spiritualité, déjà comprendre. C'est pourquoi je voulais te dire la réalité que j'ai vu des histoires, il y aura de plein exagérés. Mais dans le monde spirituel, les gens déjà les logos se préparent, mais que le premier concert naïe et ça la manaï loko moko ba piéger et créer ma mort pour n'avoir annuler le deuxième concert, le deuxième jour. Donc il y a double date et ça la maté. C'est là où il y a les problèmes. Oh là là. Le cœur de l'homme, le cœur de l'homme. C'est pourquoi on a annoncé dans Bagolé. Au une minute, je suis le seul qui avait prophétisé déjà. Parce que Bagolo a prudent. Il y a consulté une complication de visa. Parce que dans mon cas déjà, c'est pourquoi on a joué Bissabatou. Bolinga kate ke likamwe kominde bobengi prophète. Bolinga kate ce qui confirmation prophétie moko kokisami nde bolobi prophète en Azaya solo. Mais il faut que la kabato tant au message bimi à te kokisami na onte bo négliger. S'il y a des hommes spirituels à côté de vous, l'on quand même utiliser bango ba kutana prophète wana. Message nyonso ba négliger kate. Si. Même tango Noah zope sa message abi nzamba kotinda mbula mboto batu bakokufa batu bazoseka Noé. Noah zotonga arche batu bazoseka ye. Noah zosa batu bamona ka on est théâtre mais tango ekokisamaki batu bakoma koluka bakota na arche ezaki trop tard. Donc il y a d'autres choses dans la vie to négliger et surtout si c'est une révélation qui vient de l'Éternel. Alors Frère Gola est un artiste international congolais. Je pense que Nénazo bête en France, tous les médias du monde en parlent. RFI Musique, Trace France. Voilà, bande konangai to komi na suka ya émission na biso. J'espère que bolandi na bo kebinyo surtout. En tout cas, bande konanga bola ike. Vraiment bande konanga moi, vraiment bino mo boyebi. Ngana lobaka même ba mbwa moko boya bandi na ko prophétiser. Ngani na kozwa mbwa wana na kolekisa na chaîne parce que tokoyoka azoloba nini ndenge ke soki ekokokisama ou bien ekokokisama te biso alobi eloko nini pona osala nini o yeba ndenge nini kozala tata moko boye amona mutu moko liboma abandi ko menacer azo menacer akota na voiture te mo a menacer mo bana ngo abaye ba camarade ne baye kozwa ye. Allez, moko to abi mais mutali bomo azolukela ngani aisika ba camarade boke na bino nga na tikali le ka voiture mo démarrer mutali bomo ngabi ke bana yo aso no pekso makamfo yo kaka ba mo papa ngo comprendre mutali bomo ngo akena azotaleka bo akatisa katia limwe na ba moko a minute te ba yo benga yeke voiture wana esali accident ba nyonso bazali na kati ba kufi.
alors même t'as dit boma mutu abandé ko empêcher alors bande ko nangai botika ko sala ba jugement ya ebele belé oya li ko yoka ayoki oya boy aboy oya linga pe prophétie eza vie na ya bien eza ko to vie ya bien o boy no ko yoka na le côté tu vis comme ça oya ko ya eya c'est aussi bien mais bamsu balinga ba yoka na bango alors on a quand même des divergences il faut qu'on respecter ba vie ya baninga mais eza te ke bo banda ko tambusa ba kombo bato ya yekutu bo ya sala bo ya liya kambonga prophète wana ya sala ka bo bokolo bana bilo bokolemba tinga na liya kana ngambongo yanga moko kaka na liya mbongo na na sala ka voilà donc bande ko nga botika la malamu butu malamu en tout cas like mission partager batunya surtout bon concert ou balinga ba concert bokota bo fêter na bino bo enjoy vie zaka kaube moko. Bonne nuit, bye bye.